Salut et bienvenue sur kleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Lelo Tokolobela. Meeting na marche oyo opposant basalaki vendredi 26 octobre na Kinshasa. Mais avant na lobela sujet na ngaya lelo na lingi na profiter de l'occasion qui m'est offerte pour na la mise au point. Il y a précédente émission nanga bomonaki ya 5 minutes na salaki me nga mutu na animaki angote bomonaki na tchaki représentant moko ya UDPS alobaki na kati na kombo na ya Gimicho. Donc ce qui na tchaki ezali teke na changer directive il y a 5 minutes bobi que 5 minutes ezali au milieu du village, ils allaient pour na parti politique mon côté ndeka na lobaka pe na confirmer yango na tchaki parce que azalaki na makamba koloba a insisté ki tellement belé a lobby et sika ya kokende ezalite na monikaka yo mutu soko tikelinga espace ba yoka makambu na lingina loba parce que ezali makambo vraiment très importante yango wana bomonaki na pesa ke condition que ngai na kozala jamais pembe na ye afinga ka ou bien critiquer mobundela mboka ou bien journaliste moko na kozala d'accord te na kotikela ye maloba aloba mais à condition que droit de réponse peut ekozala. Donc je profite de l'occasion na kati émission opona yebisa bino que batu oyo bazali froissé na makambo oyo alobaki o bazali batu ya côté ya MLC ou bien batu ya Katumbi ou batu ya parti mususu o ba monique bazali na besoin ya ko sala droit de réponse bo contacter nga na numéro na ngai. Et puis nga na oyeb sabino so bozala na pembe na nga na Paris na ko ya na filmer bino ou bien na oyeb sabino comment me faire parvenir votre vidéo na ko publier yango. Donc je pense que j'ai été clair à ce sujet. Donc na changé directif il y a 5 minutes avec César Ngadi et Zaka ndenge zalaka mais na tikela ki espace parce qu'il insiste qui azali na makambo koloba donc makambo lobby ezali ko engager yemoko na parti na ye donc oyo amonike azali intéressé après sa droit de réponse à pouvoir joindre nga na téléphone nanga na oyebisa ndengini me faire parvenir sa vidéo pour na publier yango. Donc sikoyo to kota na sujet na biso ya lelo oyo ezo intéressé batu lelo nazali kolobela na yebisa ki bino ke na sala ba investigation nanga il faut botikela nga ta parce que so na kangi mutu kleboa et que ça la tenet na lobby na ya senga pardon nga na senga jamais pardon parce que na yebi makambu oyo nga na lobaka pe ona koloba. Donc nazali kolobela bino absence ya batu ya UDPS na marche ya vendredi na lingi penza boyo kanga na bokebi nyoso na répétera yango que congolais azwaka décision par émotion akanisite mbala moko moto tango osalango après akomi ko senga pardon o na lobaki mabe na yebaki te mais nga na zwaka tana ngai na lingi na expliquer bino likambo moko parce que na moni ba opposant ba komi ko sakana biso ba politicien ba komi ko sakana biso bazomona biso net ba mbendre obe bazoba na bango donc na yebite to moni awa ba tibala bazali ba opposant ba makila bazali ba opposant bo mondenge ba komi bazoba ya kana chen kanambe to kozongela ngo na kotsana ba image ba opposant bazali koyoka te entre bango bo monaki basalaki rassemblement basanganaki mais esimbi karate bazali koyokana bango na bango te yango bo monaki UDPS et ya quitté na marche oyo ezali ko organiser ya ba opposant surtout contre machine à voter bazali koyokana te na lingi ko banda yango ne bandeli peuple congolais boyoka ngai pe boyoka nga penza na bokebi nyoso bayokana ki ba opposant bayokana ki ke bacha candidat unique oyo ako représenter bango na masolo oyo ya le 23 mais tilelo bazui candidat unique na lingi na yebisa bino ke po bomona ka bo opposant na biso donc ba congolais tout ça na ba problème. Jean-Pierre Bemba abimi CPI akei akendaki po acha candidature pe achaki yango candidature pour na élection présidentielle biso awa ba combattant Papa Ngwanda na zuye vraiment un exemple parce que yeti le a changé discuter alors baki jamais na mboka na tokoki ko sala élection na occupant mais Jean-Pierre Bemba tango longwa ke CPI personne ne me dira le contraire akendaki po asala élection présidentielle ba invalider
Moïse Katumbi akomaki obaluka kota Kasumbale sakuna po akota na mboka ezalaki po na élection présidentielle. Donc soka kotaki alingaki ko sala makambo ya élection présidentielle so ba permettre ye. Donc ba opposant wana na tangi mutu mokote azalaki contre l'élection présidentielle. Donc lelo siko ndeki tozolo baboye mais opposant wana ba komi contre l'élection présidentielle. Na esabino mutu nyoso tu alingaka koma na sommet ya makambo na ye. Mutu tu donc alingaka koma na firmament ya makambo na ye. Mutu moko ta kosa biso ake yo ngai nazosala na nga politique na lingi na nga natika na nga kaka opposant mbele Papa Tshisekedi alingaka koma présenter Papa Tshisekedi personnellement mango tikalaka opposant mais na suka alingaka koma président asalaki élection présidentielle. Ah tout le monde na France Macron asalaki ministre ti ati contre état na Hollande a se présenté tipo na ye lelo a comme président. Donc mutu tout alingaka koma na suka makambo na ye. Neti pe biso ba journaliste okolo bateke yo na sala nga bebiso ka ndenge wana po batala ngate lukuta. Ou bien musicien on a bimsa banzembo po na musique na ngai mo lukuta. Donc biso ba journaliste dénominateur commun na biso ezaba vu bato basala bémission na ba YouTube et puis na ba télévision ezali audience mutu mo ta koloba ke yo nga na besoin audience na besoin ba vite lukuta. Donc yango wana nazali koyebisa bino ke Félix Ndenga Zawana donc ye mutu atikalaki ke ba validaki makambo na ye atikali amoni sikoyo bato yo il fallait ba solola na ye ndenge ba yokanaki ba komotia ba contre-temps yango wana nani yango na place à Félix donc tozana bato tozo solola nga na zamuta IDPS te nazali mutu mutu moko te tozo solola nani yango ke ba massa bazalaki ba longoli bango bango balingai pe basala élection présidentielle ba invalider mususu a quotité siko yo tikali yo moko do ba massa ba yokani ke siko yo ba repona mutu moko oya ko représenter biso bazo pona te bino bokanzi siko donc Félix ango donc azazo ba obi aza mutu moko abo parce que o Félix a sala o ba Katumbi ba sala o ba bemba ba sala ezali politique ezali kwanga na ba desouté ou bien j'ai desisté bazo sala politique boye ba bien que ba sala politique o ba na moyi yango ba na butute. Donc Monique bazo sur la bienté yangwana ba ndeng nazo sabino lelo donc Moïse Katumbi Félix Tshisekedi na ba misusu ba bebani mutu na mutu akomi na kana ye yangwana monaki donc ba salibo Félix Tshisekedi mot d'ordre bango ba kendekite. Donc vraiment ezali passe na ma motema botala ba opposant bango na bazo kanate bon siko ba ko diriger mboka ndenge to mona ka za ba promesse électorale to mona ki Macron tango akomi na basuka wa Joana mususu aye atie poids tango simbi oh bon yo tango ko simba opesa nga boy tango simba opesa nga boy ezala ka ndenge wana basola ka ndenge wana politique mais biso baza incapable ya koyoka na bango po bakende makambo na musuka bon siko so bozo kanate ezo profiter na nani na kanabe na kanache azo seka azomona que vraiment opposant bazali ba zoba vraiment franchement marche en openza oyo ezalaki wana et servi ni na peuple parce que machine a voté machine a triché biso tout oza d'accord na ngote mais bino boko sala marche on ezala ta sala soulèvement populaire rien bo salika marche ka papa mona bino bo marchaki mais ça peut ndenge ba penza bazala te bo marchaki ça va mais soulèvement populaire bongo profiter bo sali marche wana bo sengi itinéraire en pe ya bino ba changer na bango ndenge bongo keneti na seni ba changer yango ba pesi bino ka itinéraire ndenge wana donc bon ndimi na bino bo ke na bino ka po ba mona bino bo kitaki marche wana po na ngai esali nango eloko moko te ezali nango pe na tina moko te donc na lekisa bino na ba image botala ndenge ba policier ndenge mikonja ba policier ndenge ba kanambe bazo sepela parce que ba dirigeaki population na ndenge bango ba ndenge ba diriger bango botala na ba image. Le vendredi 26 octobre 2018, une frange de l'opposition politique a organisé une marche de protestation à Kinshasa. Cette marche prévue à 9 h, la marche n'a commencé que vers 11 h, faute d'engouement. Environ 3 à 4 000 manifestants, dont très peu ont pris le départ à l'échangeur de Limete. L'opération de maintien de l'ordre public était coordonnée de main de maître par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo Kitenge, qui a demandé de prime abord à tous les policiers commis à la sécurisation de la dite manifestation d'encadrer et de diriger les manifestants dans le strict respect des droits de l'homme. Aucun incident n'a été signalé, la consigne 0 mort
zéro dégâts matériels a trouvé un écho favorable dans les rangs de la police et de la population manifestante. Sans commentaire. Je voudrais remercier d'abord le gouverneur de province, plus spécialement le général Kassoum. Vous voyez la symbiose. Et voilà, dans cette symbiose, on ne peut pas casser, on ne peut pas détruire, on ne peut pas insulter, parce que la police et les manifestants ont fonctionné main dans la main. Nous sommes en politique, nous sommes là pour la population, nous sommes là pour sauvegarder la tranquillité et la paix sociale. Il n'y a pas un problème de partisans. Puisqu'il faut le dire, cette population n'a fait qu'ovationner leur propre police en leur lançant les fleurs pour la discipline et le respect dont elle a fait montre. Deux mots sont revenus à plusieurs reprises de la bouche de la population. Félicitations et merci. Bino moko bomoni marche yango donc ezalaki bon bato bakitaki mais eza penza ndengi bato bakitaka te donc toyebi te soki parce que UDPS ezalaki te ou bien soki bato bazali na bango motive te nayebi te donc bino moko bozomona mpo na ngai marche wana eservir penza na grand chose te parce que bozokana te boluka position machine à voter toyebi ke machine à voter tolingi yango te sikoyo marche yango boke sikoyo ntango otamboli ndenge na sikoyo machine à voter yango balongoli yango yango wana nazotiela bino sikoyo boyoka message, il y a l'un des candidats aux élections présidentielles parce qu'il y a un message na ye ti sikoyo na comprendre en côté eza ambigu ya wana na tibino bino penza botala soki bo comprendre et loko nini Martin Fayulu alobi bolanda na vidéo élection oui mais sans machine à voter mais élection ko salema te toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingolo boyeke. Nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection té, mais toko kende na ba élection té, toko tika pété nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter, c'est deux choses différentes. Bolandi na vidéo na hebite soki bino bo comprendre makambo nini alingi ko lo bazo tourner kana makambo moko azo lo ba na hebite to boy machine à voter. Toboyi l'élection té to que l'élection ti na suka mais to permettre nanga ça la machine à voter te siko bango bazo ba permettre te ye Fayulu na ba opposant musuba osani ba wena minduki ba olingana donc so mona ke message na tiel biso message boyo kana Fayulu parce que bo comprendre et ceux penza bozo comprendre le kaningolo élection oui mais sans machine à voter mais élection ko salema té to ko tika te élection salema soki batie machine à voter wana to ko tika yango te. Nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection té, mais toko kende na ba élection té, toko tika pété nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter, c'est deux choses différentes. Na dimite ba te belé ba comprendre le Fayulu ngolo. Po bo mona ka ke batu wana bazo tia biso mutu passe bo posant na ba komo mona biso net ba jouer ba komi ko sakana na mboka donc ezali net soki et loko ni bazo sala azol ba makambo kutu donc ezali kutu na tina te donc tozo comprendre tout message mo incompréhensible donc ce qu'on a reçu la bino botala majorité présidentielle bango bazalaki na cop na bango ya sala meeting po ba yebaki eloko ni bazo sala ba pesi batu ba mbongo Mama nini? Monsieur nini? Mama nini? Non, bala la tala caméra nini? Député Rossibino. Bakiti na ngai oh. Pas ça bakiti. Tantine. Pas ça bakiti non? Oh. Oh. Hey! Oh, il est folie. Oh, bakiti na ngai oh. Oh. Hey!
FCC bokende kuna Makiti ezali boni le balongo oh non oh oh et puis obligé fonctionnaire na compagnie musu privé tinda batambango dès 7h du matin botala bango balinga pe lakisa batuke médiocre très très neti Chibala na José Makila komi côté na bango bino moko botala bango population ndenge ezalaki po ya bango ezali ya mbongo botala bino moko ndenge elekaki ya bango. Sina mawana motema bino moko bomoni donc tolingi to lakisa bino bomoni plein wana bazo sala bomoni ba Chibala ndenge bazo lakisa donc Chibala zo présenter Shadari na miso bato donc na lingi na tshela bino botala Shadari Chibala ndenge azo présenter botala José Makila ndenge bazo zo micro donc po ba lakisa bino ke José Makila bazaso bo présenter koma na bango bato ya Kanachin ya Rwandais ya Musenzi wana donc ezali pasina mawana motema donc bino mo botala bo posant o bazalaki penza mutu lokola Chibala ça plus de 30 ans na papa Tshisekedi botala ndenga suki à savoir à Péco du Premier ministre Bruno Chibala, G18 de l'honorable José Makila, l'éré dauphin du chef de l'État Emmanuel Ramazani Shadari sous les ovations frénétiques. Ces derniers position l'exemple de l'UDPS Chibala qui ont rejoint le Front des nationalistes comme il s'appelle. De l'intérieur comme de l'extérieur. Pas si vraiment on a monté ma botte la dernière togoza la peine la confiance na opposant na biso Chibala de José Makila ba vania mon pena liboso na premier rang donc bazo révesser bango bazo baté même bongo et comme si bango bazo bat donc personnalité zate botala bomoni bino ba Chibala de ba komi bazo ya Kanachin ya Kanambe donc bozo mona pe donc movaye wana nazo l'accepter na baibage ndenge mova donc professeur Mobimba ya université azo expliquer ba nyanga la kata ba senzi neti ya bazowe na li pasane wana donc ya Kanachin wana azo expliquer bango ndenge ni déroulement ya meeting ezo leka donc ezali penza pasina ma wana motema na bateau donc ba traité ba médiocre bino ndenge to sala bino beaucoup kima boko partamba moté parce que toko kanga bino toko kata bino ndambu ndambu donc vraiment ezali pasina ma wana motema bino mo na otela bino vidéo mo botala kinwa mo ndenga lobi on a marque comédie mais à lobi makambo solo oyo koleka concernant vote avec machine avec Shadari boyoka bino moko eko sexa bino mais azako loba makambo solo boyoka oyo kinwa oyo alobi na vidéo toza obligé de gagner l'élection. Mais l'élection na machine ananga ata baye na yezu na soutel na ye bazwi baliki na bamarque batie bango batémoin yezu akopola na baélection contre Shadari. L'élection
tozwi yezu candidat commun aye na baliki na bamari na bapire petit nyo asekwisa lazare basaliki témoin akopola yango nde biso mpo totya bango pression à partir ya le 26 heures balongola machine na bango. Donc binomo bolandi mutu alobi makambo solo ndenge yoleka. Donc Shadari mutu a gagné lelo vraiment ceux qui t'ont commis le 23 décembre leki ba publier ba résultat. Donc Shadari a poli wana penza to kondima seni ezali commission moko indépendante mais soke leki ndenge wana te ba nanga tu banani. Donc ton dimité koleka ndenge wana mais toyebi ke ego suka na trouble na bitumba boyebi ke donc o ego leka mbalo ezali papa Tshisekedi te ezali ba Félix Tshisekedi na IDPS baza bat moko violent et puis Félix Tshisekedi aza fort timide ayebi makambo ba mitu ayebi ba makambo belé donc ayebi ba makambo donc ya bitumba. Donc j'écoute que ça la tête. Donc le 23 décembre soke leki na yebi ke ego suka na bisoka na fitakani donc bat ba kufa au lieu to tala makambo ndenge oleka to boya belection samba moko ba profiter jour wana ndenge ba bimaki wana ba to position wana soulèvement populaire salami mais et salamité bango bazozila le 23 mais le 23 tobi ke ekosuka kana fitakani parce que Félix azali mutu fotimi ndenge na lobi a mutu donc ayi makambo kamo donc suka ba misusu ba ko beta manandenge mo osakana te. Depuis 1960 pays na biso tozo indépendance tisikoyo ba courant ezali ya malonga te mai eza malonga te autoroute ezate, tram ezate, métro ezate, train kutu ya normal ya classique ezate. Donc vous avez une présence au inauguré donc ba train ba wagon pamba donc locomotive ezate. Donc vous avez président moko donc zoba donc vous avez courant na ezate botala ndengi souffrance ezozalawa ndengi batu bazo souffrir pendant ko futa courant ezalaka te botala médiocre oyo soki ya fonctionner soki nini ayako katela mwasa batu courant parce que fallait ba pesa mbongo botala na ba image bino mo ndengi bazo katela mwasa courant. Faites bonjour les Congolais. Cette vidéo là que vous voyez là, on est fatigué avec le Congo, on est fatigué avec la SNE. Ils sont venus, ils ont présenté une facture de courant et en présentant la facture, on avait déjà payé. Le monsieur dit que non, vous avez 2 factures impayées. On a dit non, on était passé, on a payé. Le monsieur a dit que vous avez payé à la caisse, vous n'avez pas payé chez la caissière. Et vous avez payé chez la caissière. Mais quand on vient payer une facture, on paye auprès de qui? On paye auprès de la caissière. Et en présentant les factures, le monsieur voit qu'il y a 2 factures. Il nous explique. Nous l'avons expliqué, nous avons dit que nous, on n'avait pas compris ça comme ça. C'était à vous d'expliquer. Et aussitôt, le monsieur monte pour nous couper le courant. Franchement, on est fatigué. Au Congo, on prend des gens maintenant pour des poubelles, je ne sais pas pourquoi, on est fatigué. Ils viennent chez un monsieur retraité. Le monsieur ne travaille pas. Ils savent qu'il y a 15 mois, on ne paye pas le courant. Mais ils montent quand même pour couper le courant. On est fatigué avec le Congo. Où vous vendez le pays parce que les gens sont fatigués. Nous sommes désolés. La SNE vraiment a un sale caractère. Ils ont pris l'habitude. Quand ils viennent chez les gens, on doit leur donner 2000 francs ou 1000 francs pour les supplier de ne pas couper le courant. Et c'est devenu pour eux une habitude. Cette fois-ci, on ne donnera pas. On est fatigué. On est fatigué, on est fatigué. Vous venez vous expliquer. Les gens vous disent qu'ils n'ont pas compris. Et vous montez aussitôt pour couper le courant. Ça ne se fait pas comme ça. On est fatigué de vous corrompre tout le temps. Gênez-vous. Un pays de honte. Vraiment, franchement, je suis vraiment désolé. Vous faites la honte au pays, la honte, la honte. Boteka Congo to lembi, Soni Namboka to lembi. Hein? Boya kesika retraité. Moto mobimbaza na 15 mois ceux qui commettent de bazo futa bangote. Boyo kata mawate bozo kata bomata bokata. Mais lui on le paye pas, il aura l'argent pour payer le courant là où. Entre-temps, courant ezate na mboka na biso, Kanambe azo coopérer déjà na étranger, na ba nini na ba chinois. Donc chinois comment na cop nyoso tout ba contrat nyoso tout mboka na biso chinois. Est-ce que mindele mususu solo bazala raté? Ba allemand, ba anglais, ba français, bazo ba coopération ka chinois. Botala bino moko. Donc Kanambe courant ezate na mboka na biso te mais barrage à Inga 3 oyo. Azo sala déjà ba cop na ye ateka déjà courant na étranger. Entre-temps biso moko na mboka na biso courant ezate ba te belé bazanga courant. Donc botala na ba image. Des partenaires à travers le monde adhèrent à la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange sur les projets Grand Inga. C'est dans ce cadre que le président de la République Joseph Kabila Kabange a reçu en audience mardi 23 octobre 2018 à Kingakati l'émissaire de son homologue guinéen Alpha Condé, Tchèque Talibisila, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques de la République de Guinée.
L'entretien a porté sur le partage de la vision de l'électrification du continent africain grâce au projet Grand Inga et l'adhésion de tous à l'alliance qui a été créée pour développer dans toutes ses composantes les projets Grand Inga, considérés comme source énergétique planétaire de par sa puissance et son importance pour l'humanité tout entière. Le président professeur Alpha Condé m'a mandaté auprès de son frère, son homologue, le président Joseph Kabila, pour lui apporter deux nouvelles. La première, c'est partager sa vision de l'électrification de toute l'Afrique à partir des sources énergétiques que recèle, qui n'est autre que Inga. Et partager cette vision et demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, d'adhérer à l'alliance qui a été créée pour développer Inga dans toute sa composante, depuis Inga 3 jusqu'au Grand Inga, afin d'exploiter cette immense ressource énergétique qui va au-delà même des espoirs. 100 gigawatts, c'est extraordinaire. Et cette ressource énergétique peut électrifier toute l'Afrique, une grande partie du monde. Sa réaction a été une réaction d'un vrai chef d'État qui a une grande vision, une vision de développement non seulement pour son pays, pour sa nation, mais aussi pour toute l'Afrique, l'intégration africaine à travers l'énergie. L'énergie au cœur du développement, comme il l'a souligné, l'énergie facteur d'intégration des pays africains, comme il l'a dit aussi. Donc il adhère totalement à cette vision, puisque c'est une vision partagée. C'est ça qui a été la bonne réponse que nous attendions de son Excellence, Monsieur le Président, qui a été prononcée ici, et nous sommes très heureux d'avoir accompli cette mission. Donc binomo bomoni ke entre-temps biso toza na couranté, donc population ya Kisasa kutuba province Mawato toza na couranté, mais kana chien le Rwandais Musenzi zoba présent na zoteka déjà courant zo déjà ba cop na ye ndenga mesana ya koteka courant na bamboka mususu ya ngolo bozomo na lelo que Rwanda et se retrouver premier producteur ya coltan bazui coltan wapi, donc coltan ya mboka na biso et keikuna, donc ba Rwandais ba komi premier producteur ya coltan, donc ezali pasina mawana motema, donc mboka na to yibite to kusuka yango wana ngana zo beta c'était na makambo yo na lobaki toko ma sous-titel mboka na biso ba pesion pendant 30 ans na ba américain na ba anglais na ba allemand ou bien na ba français pendant 30 ans celui bango ba kosala ba minéraux na biso, mais toko se retrouver social et kozala bien mutunyo soto olia na tongo na pokwa keswe médicaux tranquille, donc mututo azo zana mango ya na ya taza chômeur bazo futaye, et puis congolais a comme un passeport américain, a comme un passeport français, a comme un passeport anglais, aux hommes na ba frontière na biso za sous donc perméable était, donc ils appellent ça donc bah frontière à solo, parce que toko vanda wana to umeli par exemple sous ça y est toko beta ba 20 à 30 ans et loko moko ko bonga te talaka shadai wana so le loi leki face ne wana ka po bonga face shadai wana pour commander ti penza bilongo ga bien beau a on biso ba 5 ans. Donc totel les ma peuple congolais loko wana rotika ngote sous-titel na zo sala ngombe mission na ko beta c'était tout le temps. Donc sikoyo botala bino moko exemple ya ba miyibi o bazoi ba mboka na biso bazoi ba mbongo ya mboka na biso bazo la kadambe kanachien rwandais, donc na zo la sabino botala ndaku o ezali na kolwezi mukolo kanachien monaki ndaku oyo akamwa kiango ezali ya Kalev numéro 1 ya Aner bino mo botala ba image ndaku oyo Kalev atongi kuna na kolwezi. Les deux maisons jumelées en étage sur la même avenue que la mairie de Kolosi sont la propriété d'un fonctionnaire de l'État, le patron de l'ANER, Kalev Motonde, dont officiellement les salaires ne dépassent pas les 1500 $ américains. Après avoir acheté deux maisons sur le terrain où se trouvent désormais ces immeubles, pour une valeur totale de 900 000 $, il les a rasés pour débuter la construction de ces chantiers faramineux. De l'argent frauduleusement acquis à coup de chantage des opérateurs économiques dont la plupart, au lieu de verser des taxes dans les caisses de l'État, les acheminent chez les tout-puissants patrons de l'ANER, qui peut alors souffrir des luxes de ce genre. Et pour brouiller les pistes,
il a vite fait d'échanger les titres de propriété, mettant ses butins au nom de ses enfants. Même son chef Kabila n'y a vu que du feu. Lors qu'impressionné par ses constructions, il a dû s'y arrêter lors de son dernier passage à Kolwezi. Tout le monde est dribblé. En parlant d'enfants, le tout-puissant patron de l'ANER s'est promis de faire de sa fille la future gouverneure du Lualaba, ou du moins ce qu'il fait croire à ses interlocuteurs pour les racketter davantage. Et le candidat PPRD à Dilolo y a récemment acheminé 3 camions-trac remplis de vélos pour y battre campagne. Un pillage en règle des ressources publiques dans des proportions étonnantes. Dans l'entretemps, les 2 maisons en état jumelé continuent à la fois de séduire et de susciter les questions les plus diverses dans l'opinion. Binomo bomoni eza mawana pasi na motema bandako wana tutoko botola ka yango parce que bakosana nango eloko moko te pa bandako wana toko botola yango ekoma ba siège ya ba commune soki ya ba nini donc ba lobby ke toyoka ki ba information donc tango dernièrement musendi ya Rwanda wakende kota Kolwezi aleki wana kamwe atuni bato o ndako ani tango ba yebisi ya Caleb atika mutu na se ayebi ke donc bango na bango ba biyibi bazo profiter na simana et donc vraiment tozali ko signaler avant na 6 émissions na komi vraiment presque à la fin il y a 5 minutes oyo naza ko signaler karake le 24 novembre prochain na Paris moi na mboka le sénateur Jean-Pierre Mbemba akoya awa na Paris pour asolola na communauté congolaise eza na Paris na ba misusu pe bakoya awa donc bon retenir date bozomona ke na telebino affiche bon retenir date ke Jean-Pierre Mbemba moi na mboka akoya awa le 24 awa na Paris pour asolola na ba congolais surtout bazali awa na Paris parce que azali na makambo ebele ya koloba donc to komi na suka émission na biso ndeka na lobaka nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. Donc je suis très friand de vos commentaires, de vos critiques, de vos suggestions. Donc n'hésitez pas à nous le faire parvenir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a 2018, kana Shen Kanambe a ma solo na mbutu to na dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu te maman, comme tu te papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM.